Et Kingakati, ezalaki village, eza quartier, ezali groupement. Et nabane l'air Kabila ndimi ko somba mabele, nde asomba ki mabele. Et puis Kombonde. Mais toutefois, abandé ko somba mabele, je pense, tant on a nous coûte comme président de la République était. Il a sombara déjà mabele. Kabila a kota na Kingakati awa. Pendant que nous avons vu podcast télévision, Kabila comment na Kingakati attend azali présenté. Non, Kabila a comme na Kingakati na naza présenté. OK. Tangu Kabila zana no chef d'état-major. Oui oui. Wana beaucoup plus azoya na service national na Monse. OK, na Monse. Na Monse na César. Monse zali soko komi na Bita. OK. Nde okoti na faire aba 3 km nde okomi Monse. Batebe ko Kabila za mwana mboka te, Kabila wana za étranger, Kabila wana boye. Mais que Kabila yeba bisiko boye. Oui, vraiment Kabila comme ki awa, tango vraiment ke azali chef d'état-major. OK. Là azoya na Monse wana. Kombo ya Kingakati ye. Tango ekomaki vraiment site moko si ya ba réunion politique. Ah. Tant qu'à ce que président de la République, OK. là, ça comme ma batukoya ko ça va réunion kotoyo, mais ça qui était qu'il y a ferme espoir, mais ça toujours qu'il a toqué Kingakati. A toqué Kingakati parce que ça qui na village Kingakati, mais ça qui na groupement Kingakati. OK. Yangwana eleka ki na lolenge wana. Papa zaki motekete, azaki motekete azaki muta ya Congo central. Oh. Bandeko bozo na biso na kati ya biso podcast c'est très important. Bozo la na mboka polo souvent bato mingi ba benga note mboka polo mboka bateke. Mais toye ko découvrir biso na bino ndenge boza kolanda. Papa Polo azalaki moto ya Congo central. Papa Polo akundama bandeko boko mona awa eza village Polo. Village Polo ndenge boka ke village Polo côté tata Polo akundama awa. Le lenge tene to baba koko ba oui bakufa te bali ko kabiso toye awa na kati ya podcast tata Polo oza ko kabiso toye pona mabete toye pona koboma moto te toye pona kolekisa mabe na moto te toye pona kosala mabe te toye pona kotambolisa sango ya village oyo somba de 1200 hectares oyo somba 1200 hectares oyo tonga o po tika bana na yo bano bazali koteka pe mabele bano bazali awa eza village ba eza honneur ya yo tata Paul tozali ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tomiti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chafu nzamba balobete toko beta masolo o etali culture ya mboka na biso o etali bebo nkoko na biso lolenge ndenge ezalaka na bosente bino tu bozali bokompe bandeko toza penza na arrêt ya mboka polo ezwami kote ya Kingakati ezwami kote ya Kingakati toza koma kuna na mboka polo kotala ba réalité za koleka be na kati ya mboka polo bandeko nga bino chafu nzamba na kosengete bo partager bo commenter ezali penza kitoko be malamu mingi bomone te mo réaliser bomone mituka za koleka tozo kende vraiment na mboka polo toza awa na arrêt ya mboka polo bano na kosengete ba oboyebete mboka polo ndenge ezali
ndenge tambolaka makambe belebele le kakawana bon tozo koma kuna chef Nzamba Nzamba na lobete na kita na koma bena mabele ya bankoko mboka polo polo to sola pena ba chef ndenge zali olobini na mabela nani mabele ya Jackson Minkini ngayo fumwa bateke donc Jackson Minkini ngayo nazana kuna mboka polo nini za kuna na mboka polo bon na mboka polo ezaka ka mabele bateke eza plateau donc yango to benga mboka polo bandaka pembe baimpu wana no so mabele bateke ila yango to za wana plein mbote la kiteke ninje enje kon ninje yani nana wana moni mo Real José Mungu alobi donc équipe penze bele bando tokoti na monete moi chauffeur apesi moi si tozokende tozokota penza na mboka tokende mboka polo na bibandeko bisika bozwami na kati na biso podcast chafu Nzamba Nzamba tozali wana toza koma na mboka polo na sengete bo partager bo commenter makambe belé zoleka na mboka polo ko zapete ko donc vous commenter ko lungola te toza biso na bino matono mingi matono Ninga kolobezate ya kolobezate ninga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te outi mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te
Matono mingi bandeko tokomi penza na mboka polo balobete mboka polo yali mboka kitoko lolenge tendenge tolobaki na transport ke tozoya be na mboka polo po dikato ke na mboka polo yango ete kokota na mboka bato kokota na sika bato il faut kozala penza na respect kozala penza na limemia nyonso yango ete na kufukama ete kosenga tata Nzambe na pesi tata Nzambe be merci mingi na pesi be bankoko na biso merci mingi balobete mabele ya bankoko mabele ya bankoko mabele ya Fumukimbango mabele a tozali be mabele ya Papa Polo tozali be na mboka polo tosengete makamute ezala bien makamute le kamalamu bomete bana membre bozolanda tozali penza wa na prince awa toza penza na bankoko na biso na osengete mo Alexa bandeko bamonete bisika tozali awa na mboka polo o bino bozo mona mboka polo yo oyete bino mo bobenga ka Kinga Kati oyete benga miete tata mokonzi oyete aleka Joseph Kabila na kombo Joseph Kabila sombete mabele na awa na kombo ya Kinga Kati wana bokolanda Kinga Kati ezali kombo ete Kabila pesa te ezali kombo ete yemboka chate ezali groupe mape ya Kinga Kati bazali ezali kombo ya village awa ndenge tozali awa be na mboka polo bana bomoni awa tozali penza mi awa na mboka polo toza osola na bana ya papa polo toko sole sika ya papa polo avandaka oya bandeko vanda toko solola ne sika penza oyo papa polo bandeko leka pe kozwa mopepe toko sola pe na village polo oyete mwana mboka matondo papa oyete mwana mboka ete Joseph Kabila kabangi asomba mabele na ya Kinga Kati toyaka tomelaka toyaka komela masanga toyaka kosepela toyaka kosala penza nyonso to elingi na kati ameyeba ke kombo wana ezali kombo ya Kabila te kombo wana ezali kombo ete ya village Kinga Kati ezali Kabila ezali penza makambebele merci bandeko na tika te bomonete sécurité ezali ya makati awa pe bakonzi bazali tozo tambola tozali penza kotalisa bino bakonzi te bazali kotia maboko bakonzi te bazali kosolola tobosani te awa nzinga tozali na garde républicaine na kombo ya JR bapanzi bangwawa bazali belé na cadre de sécurité na cadre de sécurité ni baboya ki ben nungu ekota kuna ote nini boye moto déranger sika oyo moto déranger mboka polo azali te bandeko boko landa tozali penza awa na ba garde républicaine mona bango bazali penza bakotambola makambo ezali awa na mboka polo sécurité za makasi garde républicaine ezali wana makambo belé makambo nyonso tu ezali wana bakotambola kitoko sécurité kitoko assuré bandeko na cadre de culture toko kota toko découvrir mboka ya papa polo bandeko vanda ndako ya papa polo cimetière ya papa polo makambo belé ndenge ezali awa ndenge tozotambola to découvrir na bino mais yambo te to komi na mboka polo ya réalizo ya to komi penza na mboka polo bomoni mboka kitoko mboka moko malamu sécurité kitoko motako bima 23h motako bima 22h mabe ezali te pona ba garde républicaine bazali wana bazali ko kengela liso likola liso sécurité kitoko moto alekate moto sala mabete mais awa bandeko na ko bino ba diaspora bobebisaki mitema mingi bobebisaki mitema na bino ezaki penza kitoko te ba diaspora bolobaki na somba terrain awa te vinini ba mobondo bazali vinini awa eloko te zali na kombo ya ba mobondo awa bazali te na mboka polo awa boye eloko moka mabeza te toke biso na bino tokota to découvrir ndako ya tata polo oyo bisika zalaki to sola pe na mwana ya tata polo ndenge ni tokosola maloba ndenge ezali ndenge sengeli to tambola to eba penza makam ndenge ezali to sola na papa to sola na tata mbote papa na ngai mbote boni papa malamu papa tomoni papa na biso yo to pusana wa bano balanda biso podcast télévision lolenge toza ko saba découverte na biso découverte oyo bokozwango bisika mususu te kaka na ya biso podcast soki o raté ngo o raté diaspora nyonso fungola matoi fungola be miso na masolo to ko beta kitoko papa boni santé malamu papa yo kombo benani papa Adamo na kati ya mboka polo papa Adamo na kati ya mboka polo ozali nani na kati ya mboka polo nali mwana ya papa polo biso totika na bokonzi ya papa na kati ya mboka polo ok donc bino bato botika na bokonzi ya papa na kati ya mboka polo eza oleka be malamu
ezoleka kitoko mende bavante esila makambo esila mpona makambo ya bobondo mobondo nde moto oyo kobebisaka mboka polo eza kovolue kitoko mais à partir ya bamobondo plateau ekoma makambo nyonso ekoma na se mais awa bamobondo bazali te awa mobondo atikala kobima te papa Paul azobatela ata mokolo moko mobondo atikala kobima wa te. Ok, merci beaucoup bandeko. Wana toza otambola tomoni pe na chef azali wana tokobeta mwa loseba na chef totambola bandeko tokotalisa bino bendako ya papa Paul. Ndako papa Paul eza ezali awa eza quelque part awa à 0 mètre. À 0 mètre. Merci ndako papa Polo ezali à 0 mètre. Tozo tambola na tata tozo tambola pe na ba chef mibale ba collecta biso chef du quartier a collecta biso penza makambo ndenge esengeli ndenge ezali Montréal azolanda biso mosala ndenge ezokende mosala ndenge eza kotambola eza penza kotamba malamu tozali na chef ya mboka Polo tozali pe na ngambo mpe tozali na chef du quartier lolenge tenenge makambo ezoleka totambola biso na bino to découvrir penza makambo bisika ete papa Polo azali ba réalité ezoleka penza na mboka Polo ekozala be malamu. Merci na bino bozali penza kolanda biso bofungoli be matoyi kolanda biso mbote chef. Mbote papa. Chef du quartier Mboka Polo. Oui. Ngai chef du quartier Mboka Polo. Comment nani? Kombo na ngai monsieur Victor Pichou Chassa Nimi. Oui. Monsieur Victor Pichou Chassa Nimi. Ah, au Banda Bokonza, ça fait combien de temps? Oui, vraiment en qualité chef du quartier à Mboka Polo. OK. Ça fait déjà 5 ans. 5 ans. Oyo tozali co-diriger Mboka Oyo en tant que chef du quartier. Donc depuis 2020, nde permettra que basaki découpage ya quartier Kengakati, nde ba Kabolinda Mundambu Biteni, nde Mboka Polo paye comme quartier. Bongo lelo Oyo toza ko évoluer, toza ko diriger en tant que chef du quartier na Mboka Polo Oyo. Merci beaucoup lelo tu ko découvrir ndako ya papa Polo. O ba ko benga ndako ya papa Polo oyo azalaki kolala ya volé na ndako oyo. OK. O nyonso bâtiment ya papa. OK. Abande kolala lelo boche ba locataire. Te ba locataire te awa grand frère mtavanda kawa awa tocha bat église bat bavanda kawa. Donc le pango ya papa Polo nde yangoyo. Oyo ba ko benga village Polo Mboka Polo yangoyo base yangoyo. Mboka Polo place papa zako vanda ndako yangoyo. Sikoyo papa kufa na baneni? Akufa na 99. Akufa na maladie ou bien bon abelaki ta akolaki na ye nzoto za ko permettre susute na ndinga ya okufa. Mais tango akufaki tango papa kei bo monaki mwa instabilité mo ekota ibe na kati ya village. Eloko te po badesi ba mesanaki mboka se fungamaki déjà bon équilibre ezalaika. Mais quand que ça matanga papa monaki pe longia papa pona toyebi na kati ya culture bana chef wa mona chef te ebemene ba tobola ndako ebimi kuna ekei kuna te bokonzo ya awa eza différent na bokonzo ya bateke. Po papa abandaka azalaka fermier. Azalaka fermier asombi mabele pasali plantation élevage titi aye komona mboka efungwami ale abandi pe kofungula mboka malembe bateki ba parcelle ateki ba terrain ba place comme ba fermier pe ba koti po azaki na 1200 hectares. Comme agila 1200 hectares etandi azaki munene mingi akati bandambu apesi batu moso pe basali ba ferme na bango na oetikalaki ba teki ba parcelle yango ekoma Mboka Polo. OK. Papa azaki motekete azaki motekete azaki muta ya Congo central. Oh bande bozola biso na kati ya biso podcast c'est très important bozola na Mboka Polo souvent batu mingi babenga note Mboka Polo mboka bateke mais toye ko découvrir biso na bino ndenge boza kolanda papa Polo azaki moto ya Congo central. Papa Polo azaki moto ya Congo central mais aye ko soma 1200 hectares na kati ya village oh c'est le village ya bateke. Ils ont plateau mboka bateketi. Mais il y a sombaki 1200 hectares comme ferme. OK. Ferme à Bokoli, plantation salami, l'herbe bazokota ayeko fongola mboka. Ba teki ba parcelle, ateki pe ba mabele
ekomi mboka polo. Donc il y a mon repas à peine à bokonzinaye à comme chef coutumier. OK, il y a mon gars qui n'a pas continué à zo ta la superficie na ye comme mboka na ye. OK. Merci bande ko moi te le link te na bisa bino kono mobutu pendenga betaki motonyo surtout azana droit ko tambola bisika lingi motonyo surtout azana droit ko niata bisika lingi lokola pe papa polo aniata ki na plateau de bateke bo moni ndako tata polo yango wana eza ko kangama bache kunda bache fungula wana grand frère mwana papa polo azali ko vanda wana grand frère ba papa to terminer ya chef to terminer ya bo moni wana bacha ndako ya dépôt mapa ba makambe belé bacha permanence ya église bacha permanence église osambela ka to sambela gat bongo sambela to za muto ti mengana boye ba bino bacha osambela te bo bataki ndoki bokoko yindi sapia nzamba zali ataki ndoki zali nzamba zali doki ba papa bacha permanence église kuna ba komi thème l'attachement hein l'attachement avec Dieu. Ah oui, l'attachement avec Dieu. L'attachement la kacha ndaku ya papa polo, l'attachement. Kasi poko epona koyeba ke nzamba za ko exister. Amen. Yango wana côté muso faut Dieu peut exister. OK. Siko abona ngam kuna tomoni bakomi bacheni bache fumukima ko expliquer biso tata kuna ezali benini. Openda kuna biso kaka muto aza ko vanda wana lokola za muta kimbango ye mtatikala ko dessiner kimbango wana. Oh. Donc c'est que le roi papa za mutaba Congo muta kimbango pa yepe a s'imposer pe. Bon, ezaki choix na ye to ko pekisa yete. Lokola za muta kimbango. Bon a dessiner pe kimbango na ndenge na ye na ndenge pas longwe mais kimbango tikali kaka. Merci papa. Papa pour la bota bana combien? Biso bota maka 22 hein. 22. Bana msu bazali be wapi? Bana msu bana centre-ville, ba msusu bakufa poto aba mama misato. OK. D'accord, ba chef coutumier na lolango. Bali ko linga ko bota parti par là. Ba mama misato ali bonso bota ki akufi ya mibale ya misato. Baronio sope bakufa biso ba to tikala. Bino ba tikala. Mais to tambola est-ce que ko la cimetière Tata Polo? OK. Okay. Merci beaucoup bandeko boko ndabiso na kati na ya biso podcast télévision ndenge te toza ko tambola toza penza ko lexamanaka na biso na kati ya mboka polo boyebete mboka polo eza plateau de bateke mboka polo eza penza makambebela ko sala ba diaspora tu naza ko yebisa bino boya awa mabe ezali te esika ezali malamu awa na kati ya mboka polo ndenge toza ko tambola papa za ko la biso cimetière ya papa polo lolenge te bakunda papa polo place ya zali place pe bayaka pe balelaka tata place ya fête des morts jour des morts ndenge bayaka pe kolela toza ko ezali mbali boso na koma be na cimetière ya Tata Polo tata liboso ya chef basara be ndenge nini pona pe na kiti culture na bino na ebite podcast to kiti lokola kaka ezaka émission déjà tokiti moye tosala ba cérémonie ezate ezaka kaka mpona kozwaka ba image bamona pe place papa Kundama yango wana. Merci beaucoup mon Alexa bandeko place papa Polo Kundama bandeko boko mona awa eza village Polo village Polo ndenge boka ke village Polo côté Tata Polo Kundama awa lolenge tene to baba koko ba oui bakufa te bali ko kabiso to e awa na kacha podcast Tata Polo oza ko kabiso to e pona mabete to e pona ko boma moto te to e pona ko leksa mabe na moto te to e pona ko sala mabete to e pona ko tambola sa sango ya village oyo somba de 1200 hectares oyo somba 1200 hectares oyo tonga o po tika bana na yo bano bazali ko teka pe mabele bano bazali awa eza village ba eza honneur ya yo tata Polo tozali awa mais to senge de tata ba diaspora bazebele bazana posa basomba pe na kati ya mboka Polo mais bato ba ko bebisa réputation na o etali mobondo OK yo zali pe mobondo te yo zali moto te nini te yo zali mwa bozwina oyo bande ko luka osie mabele na yo bato mboka ba sepela village ba sepela bon te tata eza bongo tozoluka bango to ba ya ebele ba mobondo ne bato bebisa ki marché ba réseaux sociaux les gars qui mingi ya wana
bamitema na bango pe bebaki mais awa mobondo atikala ko bima te banda mouvement on bima awa mobondo esalama te ezaka na musika ba 45 km ba 30 km na ba 4 na ba côté kuna soki ya bambanka na soki ba kenge mais awa eloko esalamite siko botie hectare combien awa na kati ya mboka polo lolenge te bato bali kolanda biso tie hectare combien bon hectare ezaka to négocier kaka eza négociable ate opesi prix ekitaka kaka moto akokita kaka ate otie 1500 ate otie 2000 bakotala environnement oyo ozozwila na distance c'est l'autre distance siko bato ebele mpe baza na mposa basinvertir na kati ya Congo basala be makambo na bango me balingi siko eza sécurité siko ezali place moko eza kobatela bato eza kobikisa bato okoki koloba nini esika oyo soki moto aye asombi awa aza bien encadré aza bien mikandana mpe eza kitoko moto mpe akobungisama te bakobunga mpe eloko na ye te mobondo mpe akokota te mpo na botola wana babotolaka te mobondo mpe abotolaka mabele te mobondo nde agresaka nde bato mais abotolaka mabele ya motu te awa lokola chef de quartier moko azali awa asali mpe 5 ans awa ayebi terrain nyonso soki adui place ya motu chef de quartier akoyeba ke oyo esika ya motu moye mpe asali document eza te mpo avant baconfirme chef de quartier akitaka sur le terrain akiti sur le terrain soki sa asala document na esika wana jamais akosala moto ya sika document po soki asali document ye pa koine erreur fo biso nyonso tokolaboraka na ndenge malamu siko papa nanga bandeko bakolanda biso mutuna penza eza penza makasi mingi oyebi mwana mboka Joseph Kabila oui asomba pepa na bino na mboka polo te asomba pa na biso te asomba pa chef coutumier banda pa na biso atiki nganga te kozala 12 km 12 km ya asomba pa chef coutumier kuna oyo pe papa sombelaka donc chef coutumier atekelaki papa ezaka chef coutumier mo pa atekeli Joseph Kabila oyo papa oyo azalaka ya liboso akufa oyo alandaki nde oyo Kabila sombeli c'est Kabila soma bene kala asomba kala. Merci bandeko boko na biso to découvrir biso na bino kinga kati elongo na chef du quartier tozani awa to développer mingi ndenge sengeli na ko beta CT tozali awa na cimetière ya Papa Polo ba diaspora boza kolanda ngai ba diaspora boza kolanda biso na kati na biso podcast télévision naza kolobawa na nzoto ya tata Polo ezaliawa magé et wumela mais nzoto nezali sika toza komona ke tata azali tata akufata azali lolenge papa mona tata nanga kufata azali balala kana ye bavanda kana ye so pas na pe na problème ayaka pe awa eza bongo te eza bongo na sengi bino ba diaspora boya awa bosoma mabele esengeli terrain oyo ko somba terrain oyo ko linga ndenge nino donc penza batekela yo yebake ba mobondo ana mboka polo ba lité soko moni longi ya tata omoni longi ya chef du quartier omoni longi ya mama batelemi wana yebake oza na assurance na yo na terrain kitoko ava opesa bilongi ya mama batelemi wana nini mona liboso longi ya tata moni longi ya chef du quartier makamune salami penza kitoko toza biso bino ko découvrir lisusu mboka polo tozo tambola wana tata totika obo pema to tambola na chef du quartier wana ngala zongi chef de quartier alaksa bino quartier na ye coin ye ayebi yango nyonso. Merci beaucoup bandeko wana tokei matondo tata Polo mais sine tata te ki tokei ko sabe musala OK na sepel na musala bo sala. Merci beaucoup. Wana bandeko wana bomoni tozongi tozotambola penza na kati ya village ya Polo mboka Polo boyebete mboka Polo makamndenge le kaka kitoko ngamoku na komiawa na sepe na mboko na bi mais pourquoi pas mboka ngweza kitoko pourquoi pas mboka ngweza penza na makambo ebele photo sala eza bongo te chef. Oui ezali penza bongo mboka Polo ezali mboko ezali malamu ezali na kimia ezali na sécurité mupepe ya kitoko ezali kati na biso awa vraiment nyonso awa ezali ke tokosenga kaka na ba oyo nyonso tu bali ko investir awa na mboka Polo vraiment baza le bienvenu baya basomba mabele basomba mapangu basomba ba terrain ba investir basala ba activité na bango nyonso tu balingi vraiment bakozala décité mais batebele bazotala mboka Polo suki boyo bien boyo esangani nyonso tu
Bon, Mboka Polo, surtout tous les deux côtés. Attends, oui, tous les deux côtés, c'est déjà Mboka Polo. Tata Polo, sombe belé. Courage à Tata Polo, en tout cas, paix à son âme. Oui, oui, juste Papa Polo, l'air Ayaki Kobanda Mboka. Vraiment, comme historique, Muketo Koko Bakisandenge, Papa Matadi Adamo Outi Koloba. Et c'était déjà en 1958. 1958. C'était en 1958. Papa Polo a quitté sur le terrain Awa pour la Kosomba Mabele. C'était avant l'indépendance. Ok. De Asombaki, 1200 hectares. Donc 1200 hectares. Et c'est belé, hein? Si, 1200 hectares, Ezali et belé. Vraiment, Papa Polo a l'écaki na Kosomba. Ok. Papa Polo Somba qui na chef de groupement coutumier à Liboso, Oyo a Géraki Kingakati. Oh, mais à Sombaki côté, il y a chef Oyo, à Géraki Kingakati, Bandeko Konda Biso. Kingakati wana, mais quand on a biso moi historique, tu vois, Kingakati wana, les ara kombo à Kabila, Kabila Kitisa, comme wana Kingakati, Kabila nda sala binote ke boye boye, ezali, il faut tout sala boye. Mais ce que côté na obe le bini. Bon, vraiment na Oyo eza connaissance pour Nabiso. Kingakati ezali village ya Bateke. Ok. Ezali village, Kingakati yango moko ezali encore groupement. Ok. Et Kingakati yango moko ezali quartier. Donc groupement Kingakati, groupement Kingakati, quartier Kingakati, village Kingakati. Et banda Kabila te muta sala ngo? Non, Kabila te muta sala yango. Kombo ya Kingakati. Et tango Kabila sombi mabele kuna na quartier Kingakati, village Kingakati, nde sika o kombo yaki kozwa soso en plaire. Eh chef, o bobiloni ba ko teka na mboka na yo boye. Oh ni basali mbiso kaka. Paso filmé za Thompson kaka nde yango basali boye. Nana ngo teka biloko o ni nango boye. Hein? Ni nango boye ko? Na doda? Ododa. Na doda? Ou bien na doda te? Hein? Bonne maman. Bien papa. Na doda? Doda soko kodo. Mais je bombela nga tshela nga pipi na moni pe musi. Chef pardon limbi se na zabe muyibi. Bande ba ko nda ba yibi ke moto ana bilialia. Solo ya. Oui, juste le tobagolo baité. Et Kingakati, ezalaki village, eza quartier, ezali groupement. Et naba né l'air Kabila ndimi ko somba mabele, nde asombaki mabele. Et puis Kombonde. Mais toutefois, abandé ko somba mabele, je pense, tant on a nous coûte comme président de la République était. Ok. Là sombaka déjà mabele. Kabila a kota na Kingakati awa. Bande boko na biso na biso podcast télévision Kabila comme na Kingakati atango zali présenté. Non, Kabila a comme na Kingakati na za présenté. OK. Tango Kabila zana no chef d'état-major. Oui oui. Wana beaucoup plus azoya na service national na Monse. OK, na Monse. Na Monse na Monse Monse zali soko komi na Bita. OK. Nde okoti na faire aba 3 km nde okomi Monse. Bate biko ba Kabila za mwana mboka te, Kabila wana za étranger, Kabila wana boye. Mais OK Kabila yeba bisiko boye. Oui, vraiment Kabila komaki awa, tango vraiment ke azali chef d'état-major. OK. Là azoya na Monse wana. Abande ko ya même na mabana. Et nde place abanda ko somba mabele. Selon les informations autozanango, abandaka na kosomba nano 100 hectares. Kabila bana kosomba 100 hectares na kacha Kingakati kota chef Kingakati. Oui. Abandaka na kosomba 100 hectares, après kosomba 100 hectares wana, nde tango yeko koma pe président de la République. Nde muke abandi pe ko bakisa ba mabele na ye ndenge lelo mabele akoma nango nyoso tuwana. Alors, ye ferme na ye Oya somba mabele na ye ezaki ferme espoir. Ah, donc ferme oyo. Biso to benga Kingakati komba ferme wana Kabila za ferme espoir. Oui, ezali ferme espoir. Mais ce qu'on ndeni komba Kingakati. Bon. Kombo ya Kingakati ye tango ekomaki vraiment site moko si ya ba réunion politique. Tant qu'à comme c'est le président de la République, là, ça comme ma bateau koya ko ça va réunion kotoyo, mais ça qui était qu'il a ferme espoir, mais ça toujours qu'il a toqué Kingakati, a toqué Kingakati parce que ça qui na village Kingakati, mais ça qui na groupement Kingakati. Yangwana eleka ki na lolenge wana. Ah, donc c'est Kabila banda osomba terrain ne mabene kala Kingakati na mostolo na etango zaki chef état-major. C'est King.
Oui, na oyo toyebi ezali ke tango azana chef d'état major. Comment on appelle batata hein? Batata peut te recevoir dans chef. Problème ça ce sont bazaba notable na biso. Bonjour, bonjour ba notable. Hein? Bonjour. Ah mboteni balobaka nini mboteni ba pesa na kiteke. Ah bon, pesa ka mboteni yo soko. Katena na fila mbwarenze. Ngapi na zo se mbwere. Mbwere. Nazi. Donc mbwarenze. Mbwarenze ngapi na zo si mbwere. Mbwere. Ah, en tout cas bino bana moni bino lokwa bino bozai psika mona bambunde. Te. Tozaki sika moko te. Donc mbwarenze mbwere. Eza ndi mona bambunde. Bamuna ba ebwenze. Bon, bazana bato balobaka munoko wana yango biso pe. Mbote papa. Mbote. Abo toyebe na mboka polo wa ndenge ezali mboka polo makamde ezosalema mekana koloba awa kimi eza na mboka polo Biso kimi ezali mais eloko moko ezoku déranger biso moyibi. En tout cas côté ya moyibi moyen eza te. Mais côté mosusu toza calme tozosala bilanga bamobondo baza te. Toza calme kikimia chef de quartier azo contrôler bien pe azolandela bano bazokota partout mpona koyiba biloko ya bato. Sinon tozana biso bien. Merci beaucoup. Merci bandeko tozana chef toko tambola wa na kati ya mboka polo chef to continuer chef moni ke bato baluli mboka na yo. Mais kana kolobela biso bato baluli mboka na yo bochabe kisa pona bato balula bien nini. Oh donc mboka plat mboka penza kitoko boy. Oui, mboka polo ezali mboka moko kitoko. Ezali mboka moko ezali vraiment plat. Eza vraiment érosion koto ezalaka te. Mbule makambo ya mabe koto ezate. Donc terrain ezali stable. Ezaka ke bato oyo pe balingi kozwa besika na mboka polo o baza disposer vraiment ndenge tolobaika ke maboko eza kofungwama ya koyamba bango pour que bakoka kozwa besika na bango. Donc mboka polo yango yo kaka tumoni. Ah, merci beaucoup bandeko bomoni mboka polo kitoko ngaye bomoni direction na kitoko côté bato batelemi posa penza na tonga ndako na ngawa na vanda penza wa ozomona siko voma kitoko mama na ngai mbote mama na ngato metawa mbote mama mbote papa mama ba difficulté ni obino bozanga na mboka polo ba difficulté za makasi mingi ezali mai courant na banzela kati pe nzela minene ndezo zanga biso awa. Bon, ndé loko za pasi mingi awa vraiment. Développement eyaka mingi na courant. Puisque ce courant zali batu bakozwa mama ya malili par exemple mai pe kaka forage moko pe pasi pona kozwa yango. En tout cas dans bo senga penza basunga biso pona likambo wana. Donc bino ana mboka polo bozabia bana bazokola bien. Bon, kokola ya bana talaka ndenge ya mboka mais toza pe na posa ke ba koko tineso bato bakoya ko lakisa bato ke ndenge na kobokola pe bana. Donc c'est bino bozana fondation te association moko te ko s'installer en mboka polo kozwa kabana ko tangisa bango ko orienter bango ezate na moni ezate. Merci beaucoup. Merci maman. Merci na bino tu boko la nanga bana poto bozana Londres, Belgique partout monde entier. Bozana ba association na bino, bozana ba fondation na bino, bolingete bozwa mabele bosoma na mboka polo. Pona te orienter bana kosunga bana école moko couper couture et aux apenza makasi mi pe kitoko mingi tozana chef du quartier wa boko benga chef du quartier akosola na bino akolakisa bino mabeleni bosomba awa boena prince apesi bino atekeli bino nde bosomi bokomi ko former bana toza pe na posa bana basi a couper couture ezala toza pe na médecine pe zalawa ndenge bana o balata badina pembe bakena kotuba batutonge zala tala kuna bomoni batu batelemi kuna ebele bakotala bakosepela na caméra mo réaliswa kuna bomoni batu bakosepela babino te batu boye bawuti wapi bazalaka be wapi bomoni podcast kichawa bazalaka be wapi basalaka be nini donc batu baza pe na posa koloba batu pe baza na posa koloba pona mboka oyo polo eza mboka mo kitoko na ye abande ko bokola na ngai eza mboka kitoko yango chef mekano koloba pona batu mi ba koloba yango journaliste nini azokumisa mboka oyo ondielo ko pesinga mwa mosolo opesinga mwa mbongo pona kumisa mais okenga mona ko tala culture na ngai ndenge nini makambo ko tambola mekano koloba wa difficulté ni ezali na mboka polo. Oui, vraiment mboka polo ndenge tolobika ke ezali mboka moko ezali ya malamu. OK. Et
kimia ezali mopepe ya malamu ezali et contenir ba difficulté oyo mingi tolobela kaka ezali kambo etali mai malgré mai ezali ya forage oyo basalaki et puis forage wana existe kaka suite à panneau solaire. Ce qui mukolo wana moyo eza makasi ndeko permettre que mai ekobima. Mais ce qui mukolo wana moyo ezate moye mai ebima ezate. Mais chef siko soki ne mutuna salinga somba lupango na mboka polo. Akoko sa belo lenge boni mikanda nini ya koko zana ngo akoko sa bendenge ni pona so mabele pona siko eza monene so zo mabele na yo ko sa bilo moya bien wa surtout aboye pene pene prince ya. Oui, kozwa mabele awa na mboka polo. Ezali lango pasité c'est très simple. Donc luka kaka okuta na moto ya malamu. OK. Okuta na moto ya malamu nde akote kila yo mabele soki osombi mabele et okoya epai na biso na bureau à quartier nde na bureau à quartier to sala descente sur terrain soki to moni kozaki na bonne main et puis to confirmer terrain wana bokozwa mokanda ya confirmation ozwi mokanda ya fiche parcellaire aujourd'hui encore na attestation d'occupation parcellaire presque eza ba mikanda o wana biso na quartier to le kakopesa eza mikanda ya quartier na ya commune mbala moko to sangisaka bongonde wana sima mutako yeba na kokende sikoyo na niveau ya cadastre soki alingi ko cadastre terrain na ye. Ah, c'est que botinde bozali boso sone mutamone longina mone longa papa polo mabele oteka mabien kitoko. Oui, normalement vraiment et batu ebele bakuya na ba embuscade ou bien na escroquerie suite ya bango ya lolenge na bango ya jeune fiku na bazalia wa koswana bango pardon bando balanda podcast bomoni ambiance eza na mboka pona sa ba jeune fille mbote bwebilo mone ba awa to vandi awa mwasi ya moto azaki awa to vandi awa mobali ya moto azaki awa to vandi awa mwasi ya moto azaki awa to vandi awa mobali ya moto azaki bon pesa no business na mboka polo yakala bon pesa no business tellement non tellement pesa business peut-être c'est bizarre yaka nani busy peut-être c'est bizarre yote ngala ko peta ndeye awa mama na ngai bwana to swana na wana no wa boye bino bwe na mboka pola eza ndenge ne loni ne salia mekano ko bisa biso abo tuna biso na no wa toko tuna podika ba kulanda biso wa bwe na mboka polo bozaki tokwa bozaki na mboka polo nana oloba na bino bokoloba soni me kaka bino moko bokota ba chamba mboka polo awa ngana ye bokoloba te mbote mama mbote papa bo na mboka polo bozaki toko ya kitoko basa kitoko bazawa me mibali nde baza muke basa baze en tout cas bino bokoloba bosusa bozaki toko na mboka polo kitoko papa babebe bazawa babebe bazalia mekano ko bisa biso ba pasi ni boko mona na kati ya mboka polo na mboka polo toza ba pasi belé nini biloko oli ezate wenja malunge ezate na mboka polo wenja ezate na mboka polo wenja ezate maya malunge ezate donc hôpital malunge ezate mambo belé ezanga kaka et bon ba centre de formation moko na mboka polo bien mona poto moko asala mo centre mo fungu donc forma bino na couture na kotonga ezate donc ta fondation mo ezate ezate boko ça ezate le baka oke bita bien menkao ezate na mboka donc c'est na mboka polo mwana poto moko to bien à Londres ya Belgique ya Canada aya ou bien États-Unis partout monde atia fondation na tongi va fondation tel asombi ba machine azo former bana couper couture azo sa makambo ezate ba sala misala donc bana ka loyenge me misala ezate mwana koza ezate akoza mwata mo azo tonga donc misala ezate to so misala ezate bana ba ozala pena malamu pena. Merci beaucoup bandeko boko na biso na kati ya biso podcast TV bo monete ba diaspora belé bandeko penza bolandi awa penza makampenza kitoko zate tozo continuer ko tambola ben na mboka polo tozo continuer kaka na chef ko so na chef bo monete ambiance kitoko wa na village polo na mboka polo makambo kitoko kende tolana ya kolobizate minga kolobizate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima. Merci bandeko wana bokolanda biso na kati na ya biso podcast télévision bobo sate bandeko bo ali kolanda biso o ezali école o ete bana awa ya mboka polo bali kotanga bomone ete école oyo bana polo bali kotanga ezali penza malamu te bomoni etande eza monene batongi yango mais to découvrir biso na bino na chef o eza école nini ezakabe apona ngai na libe mopaya na ko sa be découverte na ngai ndenge singeli awa na kati école mbote chef mbote papa chef mekano ko tondo la biso ko swana biso o eza école nini oyo ezali école primaire EP Bita Monene EP Bita Monene oui EP Bita Monene mboka pole yango ezali école conventionnée protestante vraiment soki to ligaki na bino to koma esika oyo pona kotalisa bino yango puisque ezali école moko yakala oyo penza ke bandi ba école na kati na mboka oyo mais aujourd'hui infrastructure nango vraiment eza penza na lolenge penza ya malamu te nde yango to yaki botala to kosenga kaka na nyonso tu boye biso moko penza moyen ezalité aujourd'hui aussi il y a la gratuité enseignement ezali respecté awa abonné du forme gratuité pesalia oui gratuité ezali chef de l'état oui gratuité à chef de l'état c'est bon ça 45 territoires comment faire oui 145 territoires et kokoma puisque forage wana au bacheli biso déjà awa ezali moko déjà ya ezali déjà puisque bacheli biso forage ya mai ou ezali toujours dans makambo ya 145 territoires juste pour na école oyo ezali école openza ya mwa liboso ya mwa kalakati na biso awa lelo oyo conditions de vie ou les conditions d'enseignement ndenge bana baza kotangela awa eza penza malamu te presque infrastructure nango eza penza bien te yango to yaki totali sabino et juste même atana bato onyo surtout ya bonne volonté bakoki pe kotala école ndenge ezaleli bakoki kosunga pona to bongisa école oyo ekena lolenge moko ya malamu puis école oyo ndenge tozali lelo oyo boye soki kaka mvula ebandi soki kaka likolo eyindi il faut obligatoirement babimisa bana bazonga na bandako moyen ya vraiment bana batanga na se ya mvula ezali te puisque lolenge nango penza eza penza malamu te. Merci beaucoup bandeko bokonda biso bomoni ete na kati na ya biso podcast télévision totamboli na chef du quartier bomoni taza chef monene na quartier mboka polo oyo moni chef azali na basali na ye ndenge bazali wana baza penza na sima na ye baza kolanda biso bazali penza kolanda penza chef na oyo totamboli na chef boki malobo te chef yebisi bino ezali penza kitoko makasi pe ezali malamu mais to tikite podcast lokwa ndenge tolinga bebe information totamboli awa totamboli na chef na mwana ya papa polo chef polo bomote ndenge tokendaki ataki biso mboka papa polo bandaki kovanda mboko ete bisika papa polo abandaki kolia bisika papa polo pe azoteka pe mwa mabele na ye depuis bane wana ndenge batangi bomoni yango bomoni pe lisupe cimetière ya tata polo en tout cas epesi penza esengo mingi na kobeta sete na ba diaspora nyonso tu boza kolanda chef inza manzamba na mabelo oyo tu alingeti asoma mabele awa na kati ya mboka polo alingeti asala nini ifa mone longi ya chef amoni longi pe ya papa polo de longi wana nde boya bokoya ba diaspora bosumi mabele na bino kitoko botongi fondation na bino pona kosunga bana bomoni bana bavandia bana posa baye bakotonga bana bazana posa baye ba encadrement mwa kitoko mais awa bino mo boki fondation moko te zali awa na mboka polo association moko te zali awa na mboka polo
ONG moko te ezali awa na kati ya mboka polo bino bata mitema malamu bozona na chef Nzamba Nzamba o pe bolingi note ke makama malamu esalama bokoki kobenga na numéro ezali wana bozwi chef Nzamba Nzamba bozwi chef nde bokomona botongi fondation na bino kitoko chef akoyante bino kota prince bomoni prince yango wana bosombe eloko ya kitoko pe botongi bosali kitoko boforme bana oyo baza ba président na biso nde alobi bana o baza Fatine na biso nde alobi bana o pe basi baza ba Denise na biso pe Niakero pe alobi bana o boza komona baza ba konzi na biso alobi tosa bana to donc vraiment to sunga village oyo mboka polo ekende be liboso chef moi liloba no asuka o liloba suka tokolo bakara ke vraiment toyambaki bino ndenge boye pe makambo surtout ndenge eleki et loka malamu kaka tokosenga na ba o nyonso to bakolanda biso bato mitema malamu vraiment balekana ko soutenir surtout likambu ya œuvre sociale oyo pona niveau ya école vraiment soki bakosunga biso okosa malamu alors awa na mboka polo moto nyonso tu akolinga kosomba mabele akolinga kosomba hectare na ye a investir atonga vraiment tozali mieux placé awa pona koyamba bango soki aye na komi na mboka polo aluka liboso nanu chef du quartier soki asolola ki atana mutu ke azoteka mabele quelque part mais avant que asilisa na mutu wana aluka chef du quartier pour chef du quartier nde ayebi aussi terrain malamu nde tozala mwa muke maîtrise ya terrain toloba ke sika ozali eza ya malamu tu sika ozali ya mabe. Merci chef moi téléphone moi le collé na bande ko ba kolanda pete pe ba ko oyo pe ba lingi ba ko ko chef ba ope ba lingi note toza la biso mi balantre ngana chef bo moli pe na vidéo ndenge bana poto ndenge bolingaka kaka bino numéro zana bokozwanga to moni chef mais pe chef numéro no opa lingi pa mona directement chef kaka yi moi numéro no chef bon numéro na nga ya téléphone ezali 082 29 29 830 combien bandel susu 082 29 29 830 wana nde ezali numéro ya téléphone na ngai. Merci beaucoup bana membre boko na biso manaka na biso ekombe na suka tozalaki awa pe na village ya mboka polo bomoni mboka polo kitoko ba jeune fille kitoko ba mibali pe kitoko ba chef pe kitoko to solo li talent tabande azokima ngaye Montréal phénomène mo antabawana ba tabawana omoni ba tabawana soki na lie michopo wana antaba ou bien na lie ba fo antaba na ko lia ngo be na semulu zumen tabawana e bin tabana semulu bende ntabana semul moi michopo wana okomona michopo na esali moi sola baniya ya ntabawana ezobima kitoko na fufu yepe kopesa penza lengi makasi. Merci bana membre tozaki na mboka polo botika malongo bana membre kimia bota bina bosete na pesa un grand merci na Solange Tangasol ngotete akosunga bana mibali kisi ya bokoko nzoto etele makitoko alikuna benga chef Nzamba Nzamba akopesa Solange Tangasol azomi na mboka Faransa azali partout monde entier Solange Tangasol azali obengi bakisi kokoma benga ngai eza oza problème mabota oza problème ya bana nyoka ezotambola bango oza problème ya mwasi nzoto solo Solange Tangasol azali wana. Merci de écouter bembala sima bye bye. Merci. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tomuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza